Mujani Mbombo aza wapi? Maître Mujani Mbombo na biso. Ah. Maman ministre Abosana Kiyote. C'est notre représentante naloba na lingala ngo mobulu. Représentante na biso ya ba diaspora ou ya communauté congolaise na Canada. Maman Mujani Mbombo. To betere maboko quand même. Muto akomema bilili na bino nyonso. Muto oya za kokende awa azozonga azozwa volo na ye. Muto akokende ko accompagner ba œuvre na bino, ba action na bino, ba activité na bino nyonso epa ya mindele na Amérique mobimba, pas seulement na Canada. Eza Maman Mujani Mbombo. C'était une très grande avocate na mboko oyo pe aza na cabinet na eli susu na Canada. Maman, félicitations. Merci beaucoup pour l'ingaki otika Maman Irene ye mon côté. Olobi ozana ye ko accompagner na eti suka. Merci beaucoup. Bandeko ba leader ya ba personne avec handicap mbote. Boko limbisa bondima na lobaka nesika na fandiao. Alors, on a memeli bino lelo lokola maloba ezaboy. Bomoni papa mokonzi na biso Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo tango akomi mokonzi na biso na 2019 amemaki makanisi ya sika. Biso toza babosono toza ba personne avec handicap. Na mboka oyo toyebi histoire na biso ndenge ebanda na ndenge tokomi lelo ezaboy te. Soki totali na histoire na biso tokomona ete mutu oya memeli biso makanisi ya sika ezali ye wana papa Félix tobetela ye maboko. Et nazane sengo mingi parce que biso ba personne avec handicap pendant que basali na no recensement na biso te mais to balobaka na biso ke toza 13% ya population ezabo ete pe to moni ete papa na biso a zubo konzi pona manda ya sika avec 73%. Na kati biso na kati wana est-ce que biso toza te? Alors na pesi bino merci mingi parce que biso nyonso topona ki mokonzi ya mboka. Pe lelo oyo toza ko se retrouver na kati na ye. Le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, azali na vision pour na bisonio au peuple na ye, y compris là-dedans les personnes vivant avec handicap, les personnes vulnérables, même ceux de 3e âge. Atali, pour vision oyo, et kokako salama, qu'est-ce qu'il faut à créer ministère? À lobby, Pierre, non. Kaka Pierre te, tokoko localaire, moussous toko zoa Pierrette. Habité Pierrette te. Mais awa toko zoa Irène et Sambo. Alors, Nabato bayebi comment et Salamaki choix est tombé Nabino comme ministre. Ba stratégie moussous basalaki nyonso anapo lelo tokoma na résultat oyo ezalaki nango facile te ezali combat ezali etumba monene lelo ozali première bâtisseuse ya ndako oyo dont opesi bilan ndako oyo ekotelema na ba mesure d'application et à loi Oyo, président a promulgué après presque une trentaine d'années à promulguer Ango Bopessier Lupemba, puisque na Hilton, Nazalaki invité
pour la vulgarisation, lancement et loi wana, to sepela ki makasi. Mais bien avant ça, président Lobaki mais ba pilier mususu ezali pour na kosalisa peuple congolais à travers dignité naye ezala rétablie, reconstruite, retrouvée. Basala ki o babengi institution moko d'appui à la démocratie qui n'est autre que Commission nationale des droits de l'homme. Oh, nazo kamba. J'ai tout compris et que maman Irène a kokaki kozala na bateau magique mukolo azwaki ebonga oyo po makambo ya ba PVH, personnes vivantes avec un handicap, et changer mbala moko ata na magie ezalaka bongo te. Tobanda na gouvernement Lumumba, Kasavubu, Maréchal Mobutu, Laurent Désiré Kabila, Joseph Kabila. Est-ce que le ministère est ezalaka? Baye baka bino ke bato, bayi baka babalo na bichi no. Toye bela kabino ke bato baboto la kabiso bambisi na bichi ngobila. Est-ce que le loi est sous bongo? Ye moko mama Irène, bozo benga nan, maître Irène. Peut-être nazo benga mama, bozo comprendre te, maître Irène. Ya osakanate, okola kisanga tenga moko na epi. To simba mama oyo na maboko mibale. Nous, la fondation, personnellement, nous vous promettons. To promettre bino, s'il faut que mon tata mokonzi, to komona ye. To ko rappeler ye, pe to kolakisa ye nyonso oyo ministère asalaki esie bandi kosala par rapport à ba personne vivant avec handicap. Boki mambangu te, boela mbangu te, balobaka soko lingi kokende musika tambola malembe. Tozo yoka biyoka yoka ebele. Ebele tozo yoka. To comprendre que souci abande kwezali mwa chweke bazoluka. Soko za nango posa si yako lobaka ke na posa boye bakosunga yo soki ezali. Puisque Iran a bato abanga kana Jules la lingeti. Elle n'a pas besoin que Jules la lingeti atteindre ba inspecteur. Excellence, vous n'êtes pas seul. La fondation et tous ses partenaires vous promet et vous rassure qu'elle va vous accompagner.